Bonjour, bonsoir, Nabandeko Nyonso, Bolanda Kabiso et soyez la bienvenue na kati ya chaîne Nabiso ya Voice TV officiel. Merci Nabino Nyonso nande bozwaka temps Nabino ya kota la bilema Nabiso tikete nzambe na lola amo Nabino pe apambola bino. Vraiment merci Nabino Nyonso. Lelo bandeko tozali na recette Nabiso oyo ezali ya dendo ya kokalinga. Alors ngai Nabino toko découvrir ensemble ndenge nini toko réaliser recette Nabiso oyo ezali ya dendo. Merci. Voilà bandeko toza na dendo na biso awa déjà to nettoyer ki yango et toujours le cas directement na ko assaisonner yango pona to sala dendo na biso awa tozali na assaisonnement na biso. Voilà to ti assaisonnement na biso to saleli mwa mungwa mukie toza na tangawisi na biso ya fraîche. Et toza na paprika na biso. Sikoyo après avoir kotia biloko nyonso totie wana toko mélanger yango ensemble to balola yango comme boyebi ndenge na salaka toko balola yango pour assaisonnement na biso ezwa bien na kati ya musoni na biso. Soki okoko salela assaisonnement ya poulet ou soit ya tout usage ou soit assaisonnement ya choix na yo. Soki osalela peut-être ba assaisonnement o to somba déjà na ba supermarché okoki ko bakisa ba épices mususu pona ko matisa pimbo ou soit saveur na kati ya musuni na yo. Donc c'est ça. Et voilà toko balola nini na biso très bien pour assaisonnement nga oyo tout comme na ko bakisa ba épices mususu tout comme pe na koki ko bakisa te eza vraiment na importance mingi te po eza déjà na saveur nango naturel. Voilà. Donc bio na bio nde makambo. Voilà. Tozo continuer na ko balola yango et to tia yango mai te to kotikela yango siko temps nango et toka na moto to putani. Voilà bandeko to tikaki musuni na biso na moto ezo toka donc to moni eboti mai. Ndenge na expliquer déjà nga na vraiment l'habitude ya kotia musuni mai te so na tia yango na moto etoka. Na salaka na fongoli moto na nga normal na tiki yango. Tango na moni ke ebandi kotoka na kitisi moto na nga pour permettre mai ya musuni na nga ebima bien. Mai ya musuni na nga ebima bien tango mai ekobima après na diminuer moto na nga na tiki yango etoka. Après na komisi koyo ko gérer moto na nga soit na matisi na zo kitisa na matisa. Voilà awa musuni na biso etoki mai nyonso ekauki. Voilà donc mai na biso ekauki ekomi boye tokomi siko na étape oyo tolingi to kende kokalinga oyo ezali dendo na biso. Voilà tocheki kalungu na biso na moto na osalela juste mafuta oyo ebimaki na dendo na biso. Soko moni ke olingo tia mafuta mususu otie mafuta mususu ou soit soki eko na étape oyo okoki na ope ko tia yango na four soki osepeli wana to tia dendo na biso poto kalinga yango. Voilà omoni ko kausa mususu ndeti par exemple ko kalinga ko kausa musuni boye et ça ka bien parce que goût nyonso oyo to tiaka na biloko saveur nyonso efandaka nango na se ya soupe. Donc soko tie bongo ozwi mai wana obwaki musuni ozaka na goût mais soko bwaki no sauce wana goût nyonso oyo ya musuni no etika na na sauce. C'est pour cela na préféraka ko kausa yango comme ça goût nanga vraiment nyonso etika na kati ya musuni nanga. Voilà a tozo kalinga to moni musuni na biso ndenge ezotela tozo continuer toujours na ko kalinga yango nde to na lobi okosala choix soko moni ki olingo changer na o mafuta o changer so pour moni ki na étape oyo olingo kalinga te okoki ko tia yango na four ou soit okoki pe ko tia yango na barbecue. Donc eza vraiment na problème mon côté. Voilà toujours continuer na okalinga dendo na biso. Merci. Voilà la famille, tout le monde vraiment dendo na biso et kalingami eteli vraiment eteli bien. Nazwi sikoyo moi matungulu nanga na tia yango donc na otika nka moke moi matungulu wana
elemba juste muke, c'est pas que eumela makasi, non, c'est juste ezwaka à chaleur et puis pour chunga ya matungulu ekota na musulu na biso après ekozala nango c'est bon. Donc totie matungulu na biso boye tokobalola yango. Tobaloli. Voilà, et kalaté toujours le cas la présentation na biso. Merci. Voilà bandeko, dendo na biso ya kokalinga yango oyo ezaki vraiment simple et facile ya ko réaliser. Eloko moko ya compliqué ezati vraiment facile. Et bon appétit na bino nyonso na ba o nyonso bokomeka recette na bandaku. Nzamba pambola bino nyonso bozwaka temps na bino ya kotala ba video na biso. Pona lelo bandeko tosuki awa tokutani na mbala ya sima. Bye, enjoy your food. Bye bye.